Lo sako, ba papa, ba maman, ba lundi nyonso ya Belinda Benz TV, je vous dis lo sako, lo sako, lo sako, lo sako. Comment allez-vous? Bonne bino, boza bien? J'espère que boza bien, ngape naza bien. Miko le bele, toye le soso, na masolo na biso ya ba maman. Ba maman boza wapi? Ba maman bo partager ba vidéo, ba maman bo aimer ba vidéo, ba maman, ba femme de valeur, bo partager ba vidéo vraiment s'il vous plaît. Merci à toute la famille. Merci na ba oyo nyonso, ba s'abonner, ba koti na famille ya Belinda Benz TV. Na bandeko oyo bozo tala, kasi nano s'abonner te. Meka au final na bouton ya rouge, au fini lisusu na cloche ya notification pour s'abonner au côté de la famille et puis à chaque fois que tu as une émission aux zangate. Vraiment na sepeli lisusu to côté na moko na lelo na pesi lo sako na ma marraine maman Cécile Bimwala ya papa Shérif lo sako la oyango mama lo sako a mimi Bimwala ya papa Faustin Nzambe abate la biso nyonso kala te tokomonana par la grâce de Dieu. Tokutani na lelo na moko na lelo pona lisolo nini. Je crois bandeko nanga bomoni na titre. Mokilo eza na makambo ebele hein. Mokilo eza na makambo ebele bandeko na ngai tolamuka. Soki ekomeli yo te toza na bana, toza na ba nièce, toza na ba cousine, toza na ba yaya, toza na ba leki. Tomeka ko partager lisolo oyo. Pour ceux qui ndeko moko azo vivre situation oyo, à comprendre que solution à kozwa ezala kaka ya kandate, ezala kaka te mobalo te mwaso te asa lekisi na baena kanga biloko na kende non, ou bien na benga na ya kende non, ezala peut-être solution mususu ya koluke longi ya Nzambe pour mokili trop matata. Pourquoi mokili trop matata bandeko na ngai ba maman ba papa? Ndeko mwasi abeti lisolo na ye. Ba expérience oyo baninga bazo vivre. Eza kaka ke po esunganga, esunga yo ndeko ozotala, esunga ndeko mususu tozwa mayele, tozozwa mayele. Mususu likambo bo elinga ke ya, olinga ko gérer au moins na façon moko bi tala makambo koma ebele, na meka nanu pe ko tala ngona ba ndenge mususu. Eza très important. Masolo alokute zalaka te bandeko nanga. Ba expérience eza ebele na mokili. Makambo eza ebele. Alors soki omoni ndeko mwasi ndeko mobali ya ye avanja beta lisolo a partager expérience moko aloba eza teke o masolo alokuta oyo nde ya solo non. Makambo nyonso eza ya solo. Po makambo nyonso tozo vivre eza ba réalité. Ba réalité o ezoleka. Ba réalité vraiment o ezoleka na mokili. Donc biso toza wana tozi opportunité koloba pour ete ya penga moko, ete ya peut-être bana nanga, ba nièce nanga, ba cousine nanga, ete ya na yo na libota na yo peut-être ceux qui okaboli vidéo oyo, ceux qui écoutent ki na likambo oyo ndeko moko alingaka zwa décision mabe ako changer to landa. Ndeko mo salobi boye mama Belinda, eza likambo ya maki na photo. Maki na photo kimisi mobali ndako. Tolobi bien maki, ba maki les œuvres. Maki na photo. Mutu asaleli yango kisi e kimisi papa ya mokolo responsable oya lingaka mwasi na ye na bana na ye me akie komitala tala kokota kota andimaki te mekokisami. Maki vraiment kaka maki na photo na maloba esali ke papa kimi ndako. Esali ke papa akomi komona mwasi na ye lokola mobange, akomi komona mwasi na ye azomi tuna mena ndako na osala ni na bosa ni na bana. To sosola bandeko na nga mokile komi na makambo ebele. Tozokuta na makambo ebele na mabala. Tozokuta na makambo ebele bana na biso ba jeune bazoya ezaka kapona biso ba mama te ba mikolo te. Eza pe pona ba jeune na biso bana na biso tozobota baloba bayoka ka makambo oyo toyoki lisolo soki mwana lobaka français ou bien anglais ou bien munoko nini to meki ko expliquer bango. Ndenge ngana salaka soki na moni na yoki likambo moko peut-être bana ba 8 ans ko yoka te ou bien ba yibite na 20 ans bana motala likambo boye likambo moko eleka ki boye il faut faire attention dans la vie, il faut se comporter comme ça, il faut prier. Et souka aka na biso moko te bandeko langa ba mama ba papa
excusez-moi esunga biso nyonso ndeko mwasi alobi ye atekaka biloko na ye adefisaka babiloko babilamba basaki ndenge kaka ezalaka jour mosusu azokende otika bana na classe akutani na jeune femme moko amonaki alataki bien azalaki propre alobi biloko nga natekaka lokola natekaka babiloko ya marke ya bien nazala ngo pe belé na mekana ko proposer fille oyo na moni bien propre tout ça na meka ko proposer msusu na ozoma cliente mso akosomba ameki ko aborder ndeko mwasi ayebisi alobi ndeko na ngai j'ai des sacs à vendre tout ça et ko sala pe que non ba solo na ki na français puisque ndeko mwasi wana aza muto mangala te aza muto ekolo mususu mais aza africaine ayebisi alobi oui nga pe na tekaka babiloko tout ça omoni basaki na memi omoni babiloko nga moko pe na tekaka naza na clientèle ebele ya makasi na communauté na biso yo soko oza na biloko pesa ngai na kosomba na oteka to osolola ba se changer ba numéro ayebisi ndeko mwasi ya moto ya mangala ayebisi ke non ngai na ye kotala ndako ba proposer nga ndako moko na quartier na bino awa ba se changer ba numéro po na kosomba biloko batekaka eleki mikolo ndeko mwasi o ayaki ko visiter ndako ba attribuer ndako na quartier wana esika ndeko na biso ya mangala zalaki ba attribuer ndeko mwasi ndako vraiment bazalaki baninga vraiment donc pembeni vraiment esali ke ko solola ikomi susu makasi fille oyo ya bikolo soki azui ba biloko ba marchandise ye abengi aza ko intéresser oyo ya congolaise ye pe kaka bongo azosomba tout ça msusu pe azui akio defisa relation na bango ezalaki bongo fille ya congolaise azalaki mariée na bana na ye mais fille oyo ya bikolo ye azalaki kaka na mwana na ye mais abalate kosolola kaka ayebisi oyo ya congolaise alobi ngane naza awa ngana naza fille na salaka vie naza na posa ya kobala te po nde basolaka yo oza na libala no na bana yebisaki kaka batela mobali na yo oza na mobala bien tout ça là bakongolais bazalaka bien vraiment batela mobali na yo mais ngai vi na nga nakoki kozala na libala te napona vi moko boye naza na nga femme libre nasalaka bavi na nga nde nazwi ndako boye lokola naza na mwana na ngai nasalaka bavi na nga nakendaka swati soki nakoki kosala vi na ngai awa na ndako te naza na baclient na ngai nazwaka baappartement nazwaka nakendaka na baprovince en tout cas na vivaka bongo ndeko mwasi abeteli moninga lisolo alobi mama eza vi na ye alobi bongo tozosolola ki camarade na biso ekomi kaka ya koteka na biloko abengi j'ai ça oui ye pa leki atali soki asepeli azwi soki mpe asepeli na ye te azwi te babanda ye kokutana vraiment mingi te mais basololaka na telefone lokola bakomaki pembeni bavoisine ndeko mwasi mokolo mosusu azwi coup de fil ya camarade na ye oyo ya bikolo oyo akomaki lokola camarade na ye ayebisi alobi ma soeur j'ai perdu mon père nakufeli papa na ngai vraiment soki okoleka ekosala nga malamu na bengi okaka pona informer ndeko pe oya mwasi baza deja pembeni alobi moninga akufeli papa ndenge kaka tozalaka na koluka na leka babengaki ye vendredi na pokwa ndeko mwasi ya congolaise samedi asilisi bamisala na ye alobi ye fallait abima na ye na pokwa apoferaki akendotala moninga vers 13h 14h po baza vraiment proche voisin vraiment oyo ke eza ya mosika te akei vers 13h 14h akomi kuna aki kokutana tonton moko oyo ya yebi tonton wana avandaka kaka na quartier oyo bango bavandaka fille wana yebi ke tonton wana aza marié po ayebi mwasi na ye na bana mais malgré ameka ko aborder mwasi ya tonton wana mokolo mbala moko ndenge atekaka babiloko alobi mbala moko amekaki ko intéresser ma sœur est-ce que oza congolaise naza na biloko natekaka alobi modèle ndeko mwasi wana répondaka ye donc alapa bapesanaka mbote te fille wana bayebi ke apesaka bato mbote te na quartier asolisaka bato te po avivaka vie moko ya bien mobali na ye apparemment aza na basociété aza na mbongo bavivaka vie na bango na ndenge na bango mais fille wana aza moto oyo teke non bokutani na moto boyebani ata boyebani te mais moto ya mangala moto nini ma soeur bonjour ata mbota pamba apesaka bato te mais mobali na ye aye epai ya fille oyo ya bikolo ndeko mwasi wa congolaise avanda bi tonton na yebi basolaka na bango pete
par respect, il pas vandi na ye. Tonton on appelle a vandi, azo changer car chaîne et un mot azo faire le téléphone na ye. Vraiment baso la kité. Ndeko moi si po ya bikolo, azana ndako oyo ezalaka salon eza na pardon chambre et pesa na salon. Donc pour quand na chambre na ye, il faut passer toujours na salon et puis faut qu'il y ait na cuisine na ye et pesa pe na salon. Donc exactement que moi couloir moko eza bimi non. Ce qui muto na bimi na chambre mbala moko ake na salon, porte pe ya cuisine eza na koti na cuisine, c'est comme ça. Fi ana lobby, ya avanda kende commencer à lobby, avanda ye kotala moninga azui ba problème ya matanga. Mais moninga wana ndeko mwasi wana ye avandaki te place bango bavandaki. Ye azalaki soki abimi na chambre ake cuisine. Abimi na chambre ake cuisine. Azo sala chambre cuisine alobi ndeko nanga en tout cas vraiment na sala ye nanga attention te. Na omona ye kaka soki aleki ah ma soeur ça va ah vraiment c'est gentil t'es venu me voir je t'ai appelé que hier mais aujourd'hui t'es là pour me soutenir. Alobi azo kipete azo tala ne télé tonton on appelle tonton congolais akoma kine na téléphone na ye. Vraiment, problème ezaki tazo zelaka moninga yande zaka tout na papa kufi ndenge nini tout ça ndenge zalaka. Bavandi eleki mwa ba 30 minutes. Fi wana aye siko ya sala neti avanda côté bango bavanda ki na salon. Tonton a telemi. Ake na chambre. Fi wana pe alandi tonton ake na chambre. Basololi so ndeni basolola ki tonton abimi alaki kaka ndeko na biso a congolaise alobi au revoir akei ndeko mwasi atikala ki bandeko nanga losako ba mama losako ba femme sage losako bandeko nyonso to fungola miso tozwa mayele ndeko mwasi atikala ki moteme baby aye ko yebisa ndeko a congolaise alobi ke non mobali o vraiment pesinga kanda makasi. Après, si vraiment kanda makasa zo wela ka ko kende pa moi ça nazo ke pa nanda kunaye. Mais si on a ce ko ya congolaise abi mais il est marié, il a ses enfants. Abi mais c'est pas moi qui l'a envoyé hein, c'est pas moi qui l'a abordé, c'est lui qui m'a abordé. Abo yebi ngai ngana na ngamuta ba vi ngana kama na mobile te ngana linga mobile pona mbongo. Soki na zui eloko na za ngo besoin na tiki ngana na besoin boma libala na été. Mais ngana na pardon na za na matanga. Papa nanga kufi na mboka. Aebisa lobende kolanga tala banda na bandi ko ebisa batu papa nanga kufi oza mutu aliboso ye ko talanga. Mena yeba ni na communauté na biso na yeba ni partout na zu mutu ye ko talanga te. Ngana na besoin mutu assistenga. Yende na minute otoza na ye. Alala ki awa bien sûr ayaki lobby après le travail il est venu ici alali awa nandako azo kende na ebise ke akende te po biso ezalaka bongo te ngana koki kotika ete akovanda nanga ko assistenga ti bakokunda papa na ngana mboka nde yakei nde comment ça lobby mais il est marié comment il va venir abi oui ngana tinda ki na ki marié na ya olukanga te mais ko sala tango oyo azalaka na posa na ngato zalaka nae na minito ngana na posa na e considère que yende tozana e mikolo. Il faut atikala. Aebisa lobby on remarqué te. Toi tu connais pas ça, tu fais pas ça. Atoni à lobby quoi? Faire quoi? Abi oh bongo nde yo vanda na libala wana ovanda aka bongo tindenga ovanda na mobali no wana okanga ete osala eloko moko te po mobali na yo e alinga ka ona mona ki aza fidèle na yo osala eloko te abi mais na sala lo qu'est-ce que je vais faire? Abi non abi ngaite ndenge mobali wana ke yo wana lobi na o yebisa yo 2 heures 3 heures du temps ezebele. Au moins à zongi a et puis ce qui a zongi zangam tu n'ont décidé journée n'en kende pas na e tiba kokunda papa nanga ndeko moi ça lobi maman na komi ko landa e na comprendre ta bi et un mot simple lo sako ba papa ba maman lo sako na binoto landa lobi eza simple lo koni eza simple. Eloko ni neza simple, eloko ako nyoko la moninga na motema, eloko ako lelisa moninga.
Pona yo bengi yango simple, ya bengi yango alobiza simple. Ayebisi ndeko mwasi, omoni bava et vient nazo salate. Omoni te keso na bimi na chambre na ngana ke na cuisine, na bimi na chambre na ke na cuisine. Abi non, ngana na besoin ko boma libana na ete. Nazande na besoin na ye, mais apesinga kanda. Po fala loba nga ta ke ya kozonga ya ebisinga abindenga kebo ya obenga nga na téléphone, toza weekend samedi ye fa vanda na mwasi na bana. Alors, moi, si na bana, oh, ya kendeli. Ngai bana na problème na bangote. Ezande moi si wana. Naza na photo na ye, po ye chaque fois akumi sakaka moi si wana. J'ai une belle femme. J'aime ma femme. Mais je suis avec, malgré je suis avec toi. J'ai une belle femme. J'ai de beaux enfants. Alors, na boya kanangate, c'est normal. Pour ngape na besoin na ete, na besoin mbongo na ye. To vanda na ye, 1 mois, 2 mois, te eloko na rozwaka ke pa na ye, so na récupérer ango. Na tiki pour nga na besoin ba congolais, bazaka zuwa, na boya kanga mananga. Ezali kambwa temps. Mais na temps wana, makamba lobi nanga na sepeli nangote na zui maki na photo ya mwasi na ye alakisa nga photo soki atiki photo téléphone na ye na si na transférer ba photo ya mwasi na ye bolanda bandeko ndeko mwasi wa ekolo lobi a transférer ba photo ya mbanda oyo mobali akumisaka nyonso ke no ata avandi na mwasi na ye oyo wana ya makango alakisa ka regarde ma femme, j'ai une belle femme, j'ai de beaux enfants. Ye azwa ba photo wana a transférer en na portable na ye alobi nazalaka na oya ye na oya bana na ye nyonso naza nango. Alors moi sona na bana bazana maboko nanga mobali kutu na parlons pas. Soki na besoin na ye bikaka nini ona kosala so na besoin na minuit on a 1 heure on a heure nini on a 20 heures na 15 heures na ye bikaka nini na osala soka zaki na musala il y a pas de souci pour musala ndezo sala ke ayela nga bambo. Mais soki azakaka na ndaku na ye na mwasi na bana naza na formé na osala na ba photo na makambo na osala place azalaki motema na ye kobeta faya. Alors lokola nga na yebisi ye akende kaka se changer azonga ya yebisi nga akozonga te yango moninga nazo sala ba va et vient nazui photo ya mwasi na ye nazui na ba maki nazo kende ko bebisa elongi ya mwasi wana na ke na panzi elongi ya mwasi wana na tie trouble na ndako na bango donc ndenge ya zoki na ndako wana abi je vais t'appeler. Même si tu rentres, je vais t'appeler pour te dire qu'il est revenu. Et quand il va revenir, il ne va pas rentrer chez lui jusqu'à ce que moi je vais autoriser. Bande konanga. Ndeko mwasi azwa maki na photo asali nango benkartation azo kende chambre salon azo zonga. Soki azo loba makambo nini ngai na yo toyebite. Mokili oyo. Ndeko mwasi aza jeune, mwasi kitoko, alataka kitoko, azala ba voiture bien soko moni okondima te ke mwana mwasi oyo azana ba pratique ya mabe. Ya bombite assume. Ayebisi ndeko na biso ya mangala lobi oui. Nazana posa oboma libana nete me na besoin na ye pona quelques jours. Ndenga ke wana na kobenga yo na yebiso ki azongi awa. Akokutana na trouble na ndako na ye. Quand même pas sentir moi c'est là comme moi c'est ne boy en mon a loko la démon nanda kuna zo kota mais il va te demander qu'est-ce que je suis venu faire ici, j'étais bien là-bas. Fi wana alobi mama na kanisa ke ngolo ndire ba blague ga habita la fi o bato ba kisi na loba ke lokote. Tosoli na biso makamususu na tuni tout ça ba programme tout ça lobi na umela ki suste puisque ngai pe fale na zonga na zaki na ba programme na ngamususu ndeko mwasi azongi pa na ye alobi mama na zongi le temps kaka na bando bonga mana lamba tout ça na bongsa mwa biloko na mona kaka coup de fil ndeko mwasi abikolo bengi abisu je t'ai appelé juste pour te dire que il est revenu mon mari mon chéri. Il est là avec moi. Il ne pouvait pas me laisser comme ça. Hein? Attends, nous sommes que 2. Il est là, il ne peut pas me laisser. Il est revenu pour me soutenir. Attends, je vais te le passer. Azwa téléphone a passé fille wana lobi a passé un téléphone. Vieux to vandina ye vieux tonton. A lobi sangate.
kaka na téléphone na ye ou bien atali télé ndambo to solo li to pesa limbote te mais tonto azui téléphone la lobi nanga ça va ma soeur boni ah vous êtes bien oui tala kaka akati bongo elakisi ke non oui maki na photo esimbi bande konanga maki ya pamba na photo ko panza couple ya bato mobala bimaki bozalaki malamu abimi vendredi ake musala ozeli mobala zonga na ndako azongi te mobala asali accident te bakangi ete asali eloko te mais ake epa ya mwasi mosusu mobala ngani tonto alobi lokola vendredi déjà nalalaki awa weekend nazala na mwasi na nga ta na semaine nazonga ndeko mwasi alobi nani okotika olukaki makambo kosilisa yango asali kisi d'urgence eza kutu ya ba mois te non ya ba semaine te non ya mbala moko ndeko na bisa lobi mama na mona yango mbala moko tonto abenga tonto tovandi na zo solisanga te azo beta 40 ya yebinga te mais tonto abengi po aloba tala kaka donc na ye fi wana pasenga tonto po alakisanga ke kisi na ye asali ya maki na photo esimbi bandeko nanga soki yesu te soki nzambe te tozomona basi kitoko mibali kitoko tozomona batu bazotanga kombo nzambe nyonso mais ebele baza ya nzambe te ndeko wana ya mwasi alobi dimanche akendaka église akendaka église dimanche ake kosambela na mwana na ye mais aza na bisalasala asali ndeko mobala ye ndeko mobali ndenga ayaki wana bandeko nanga botunanga nini avandaki samedi dimanche lundi ti mardi na pokwa après a libéré ye a bengi le sud et comment ki lokola moi chantage moko moi avantage moko akomisa ke no talanga na makasi talanga mobala ko sakana ngate talanga i mutu na dominaka mobali wana yaki kozonga na ndako na ye après combien de jours ndeko mwasa lobi nakomi na yebisi mobali nanga ko pesa ka lisusu fi ombote te mais ndeko na biso ya congolaise alobi na obanda okeno yebise ndenge nini na banda ko proposer mbala moko kaka na meka ko tune ndeko naza na basaki naza modèle atala ngai donc aloba na nga keno mbala suka to a niveau moko te ngai siko na moni mobali na ye na mabe fale na sala ndenge nini na kenda pe ko luka ndeko mwasi wana te mais nazala ki au courant ke ndenge mobali na ye azo nyokola ya kimi ndako eza pona kisi ya maki na photo ndeko mwasi na lobi akoka pe ko sala soki ata eza mwasi te mobala saka na bana ye moko eza pe possible mobala na bando yoka na bana na ete akoyi pe ko sala ngona musika ba weekend omona mobala vandi bozaki bien moko monika ka mobala changer avi akomi ko silika ye wana lata bimi akei bande kolanga bozo mona mokili na makambo nango yango partager vidéo oyo moninga mususu peut-être azana mobali bazalaka bien moni mobali soki kaka mobali awuti musala fungoli porte amoni mwasi elongi kangami mobali papa soka vani na ndako asolisa mama te azaka kelonga donc akomi komona mwasi na ye oyo ya bala mwasi na ye mama bana na ye o bavanda na ye akomi komona ye lokola chose basa ele ekisa maki na photo te papa akendaki biliali ate bikota kota te akendaki mwa place moko te ke balakeli mabe yo ato boyinga me mwasi wana o azana ndako okobanda komona ye lokola monstre papa wana yango ekomelaki ye potinde nga zonga ki bongo atika ki guerre na ndako na ye akeka ka se changer je crois moi ça ko tuna mobile mais papa olala na ndako te vendredi lelo samedi oyena tuna o lingite mbala moko akangi bisaka zwi bilambo akoka ekola kumema ye wana kei ake ko sala matanga
ake kokokisa posa ya mwasi oyo bakutani na ye kaka occasionnellement po fi wana lobi ye akovanda na mobali wana te aza fi ya bavi asalaka bavi na ye akoki kovanda na mobali te po mobali akosaela zuwa mais azalaki na besoin ya mobali mpo na quelques jours papa mokolo responsable oyo oza na mwasi na bana bakomi komanipule yo lokolo eloko apamba bazwi en otage pour quelques jours oza lisusu yo to tiki mwasi na bana ba manipule yo kaka pona bilinga bikota kota bandeko na ngai masolo ya ba mama peut-être ndeko na ngai komeli yo peut-être pe komeli ndeko mosusu oyebi yango maka mosusu to mema ngo na loyenge te ozo tala mutu tala vraiment na miso nzambe est-ce que mutu makambo o sala vraiment eza normal makambo mosusu eza normal ba décision misusu ba papa ba sala ka eza normal mutu ko mona oboti bana me bana na yo zo ko supporter bango te papa zaka soki akoti na ndako awi ka makelela bana ye wana claquer porte bimi ake papa uchi musalo yebi obimaki oye mama zo proposer papa olia ni olobani o talo ndira omona ote a préféré ye moko azwa biloko na sani a se servir que yo mamo servir ye mais ozo mituna na sali enini abimaki na tongo tozaki bia okomi komituna ko se culpabiliser na sali nini na sali eloko nini na zandenge nini nzoka nde quelque part basi basangisi maki na photo po kaka ba détruire libala wana ndeko mwasi okuna soki azalaki fi ya komikitisa ya kopesa ta baninga mbote ya kosola ta baninga malamu ke non moninga pesi yo mbota poser aux questions répondre à ta judgment peut-être ndeko mwasi alobi soki vraiment to solo la kana e bien na lingaki na ki oyebise mama kota mabondeli mama sala attention mobali na yo tala ezabo na lingaki na loba po nga pe na za mwasi libala mais na ko banda ndenge nini na osukisa ndenge na kenda ko mona ndeko mwasi wana te na ebisa ka mobali na nga ko pesa ka lisusu fiyo mbote te mais bango bazo continuer lobi na oboya ko sola na téléphone ndenge na bande ko kende susu na ndako na ete mais ye azo benga nga na sens kala kisanga ke no moni ndenga na za mobala ko sakana ngate azo tuna ndeko mwasi abi oyo ndemo za na mobali no ana jio kanisi toi tu crois que tu ne fais rien et c'est impossible nga na yebi ba congolais ebele na yebi ba zérois ebele ba sala ba biloko oyo koute za rien ça c'est rien ça ba maman toyeba ni bilongi kasi mitema te kaka ndenge na lobi komona ndeko mwasi kitoko azotambola ndenge sœur na biso alobi amona ke fi moko bien propre alati kitoko bien kondima te aye ko visiter ndako bapesi ye pe ndako batu mususu bazolela tongo midi poko makolo na se aluka ndako azozwa te mais ye mutabikela kela mbala moko asalaka pete kosala na ye eza ba business asalaka o azala ba fiche non mais ba pesi ndako na quartier bien na ville ya bien ndako kitoko azala mwana moko ba pesi 3 pièces ya monene bien propre ndako ana vanda occasionnellement azana ba appartement na ba province akendaka partout azana ba client na ye o akendaka sala ba vie na ye mais oke ko luka ye o milukeli ba problème ndeko mobali wana vanda ki mikolo ebele kaka na quartier moko mais ayeba ki komona bana na ete mwasi na ete ezai kaka soki awuti musala azonge pa fi wana soki awuti musala azonge pa fi wana ti fi wana na mboka na bango kuna bakunda ki tata na ye nde aye ko libérer mobali ndeko papa azonga na ndako alobaki nini ndeko mwasi ba jour nyonso wana tikala ki abanda ko kanisa nini o kanisa peut-être mobala osala na nko oui yonde mobali papa muto kendaki po soko kendaki ko lukate olinga ko kuta na makambo wana te tala ba innocence ya basi ndenge tozo vivre oko souffrir na libalo zo souffrir ozolo bana sali nini balobi pe mwasi kitoko oyo mobali ye moko banda ko kumisa tala mwasi na ngatala bana mais azalaki susu na pouvoir te azalaki susu na makasi te ba dominer ye akundi mobali bokilo yaza kutu bokilo te obala fi wana te osala eloko te me balobi asali makambo nyonso soki mobala bali mwasi kokunda bokilo ye muta asali ba démarche ba dépense wana nyonso
papa tozwa mayele bandeko nanga ya homaka mususu kaka ndenge na répéter et kokoma ozo comprendre te mais mobali on azo comprendre te mobali azo supporter ngate mobali azo supporter bana te peut-être akenda ka bikenda kenda alobi na nga marié mais na kende kaka na solsata kaka fille oyo mais ozo kende papa oyebi makamuni no kyoko lukate okiko lukela moninga ba problème il y a ba souffrance il y a poison tozolo ba poison souci na motema poison ndeko mwasi azalaki na kimia te pendant ba jour wana nyonso mais papa yozo uta musalo viki ovandi ozo mona tranquille ovandi otiki mwasi quartier moko otiki mwasi na bana esale maki bongo bandeko nanga mobala zongi babengi ndeko mwasi alobi sikoyo na tiki ya kende nazi ona kokaki kozwa ayebisi pe ya lobi ndengo zana oza mwasi kitoko mobala ko sakana ote tala kaka ndenge na yebiso sala kaka bo sala bo okute za ya simple ngai nazalaka na mindele nazalaka so na besoin ya mbongo na zwi so na besoin ya boye na zwi tala ndenge ba biloko langa akomi komi lobela kaka ye moko ayebisi ndeko mwasi po za gentil tala muta ye ko tala ngate muta ko ye ko tala te ndenge nini mususu ba yebi misala no ya mabendeko okokuta na voisin moko muta esika na quartier boyebite peut-être place a uta ki kuna bébé la ki kaka onga na zakana batute na zakana batuto zakana batute po bayebi misala na yo bayebi makamu na yo ndeko mwasi ya congolaise alobia zai kaka ye moko fi oyo pa kufeli papa yebaki ke batu ba koya kotala bango yete peut-être ami yebaki ma defisa kabiloko aza muto baba ya vie muto akobima na mindele na babatu nyoso o ya sepeli mabonde lisoki ezate za pasi mingi akoboma libala pona bongo mobala kenda asundoli bana papa ko yesusu awate esili azwi biloko tie libanda papa bakozwelo biloko batie libanda mama siliki atio libanda mais mwasi oyo yo vandeli 4 jours azo calculer kutu yote o détruire libala na yo détruire vie na yo likolo ya mwasi moko oyo azo calculer donc na mutu ya fi wana lobi aza même pas na besoin mobali wana bavana ye aza même pas na besoin na ye yeza kaka pona temps wana yo siko papa obomi obebisi libala na yo osundo libana na yo mwasi pe kuna mama soki pa lobi na siliki nga pe na siliki ko tia lisusu makolo na ndako te papa ekokoma bilala la bikenda kenda okendo kota libala mususu place o ezalaki même pas prévu ndeko mwasi pe peut-être perdre libala na ye po mabondeli c'est vrai ceux qui passent ezali ko bondela pe ezalaka mwa pasi to bondela pona ba vina biso to bondela makambo soki komi ko bondela ka po mobala zokenda salaka makambo be yo vino mobimbe komi kaka osambela ka tia ezape malamu te ba papa bozo kende ko luka mabe bino moko ale biso ba mama to komaka nyoso ko tiaka mabolongo na se olio sepela bo vivre malamu no komi ba temps nyoso na midi prière olio sambela pona okumisa nzambe komi ko sambela pona mobali lisolo eza bongo makamu nyoso to mona ngo kaka ezate ke non c'est normal Yesu Kristo nzamba azali mais ezape na batu oyo bazosala mabe partout tozo mona na ba réseaux sociaux tozo mona batu ba mabe na bango ezobima na poisa boye mais batu bazo tozo comprendre kate bazo la tsama ke non muto azama kamo mabe misala mabe mais tozo comprendre kate tozaka kana bango tozo sangala kaka l'ignorance tozala ba mama ya mabondeli tozala basi ya mabondeli tozala ba femme sage ndeko na ngai peut-être ozana mobali nde nalobaki tout à l'heure ozana mwasi ozomona ke non tout va bien mais muto azo supporter ngate muto oyo azo calculer ngate peut-être ezana esika moko oyo motema ya papa ou bien ya mama eza lisusu wana te basi ba bebisa akendaka place moko boye peut-être relation wana sila nango mais batia mabe moko boye mauvais sort moko peut-être pour longwa il faut kokota kana mabondeli ko sambela ko bebisa ba relation ya kala oh papa bimaka kenda isoki wapi oh mama kenda isoki wapi bango kuna bakabwana mais esprit wana etikali kaka ekolongwa nini ekolongwa kaka soki mabondeli ezali
apparemment ndeko mwasi mobali wana tonton wana na mwasi na ye baboyana. Mais ko boyana na bango, je ne crois pas que ça pour na fille wana ndengo ndeko mwasi alobi po fille wana alobaki ndenga libéra ki bon azwaki bambongo na ye akomaka ko éviter na téléphone. Akomaki ko éviter na téléphone de ko tonton congolais alingaka bandosa necha kanga makama na ye po azape mwasi kitoko azaba fille oyo ke soko monio sepeli na mwasi me mwasi abikolo. Abi tonton wana komaki akanga makama na ye me fille wana boyaki. Abi ya ko zana muta sûreté. Ezalaki kaka pour un temps mwasi wana soki boloba ke nzamba salaka abondela nzambe mobali na ya zongela ye. Mais apparemment bakabwana. Kokabwana na bango ndeko mwasi alobi ayebite. Ti lelo ayebisa ndeko mwasi wana teke. Tala période boye mobali na yo mbala moko asalaka combien de jours ayaka na ndako te ezalaki boye ayebisa ete pourquoi po kozanga kosola na baninga malamu. Toza quartier moko toza ville moko bandeko langa so tokutani topesalaka ta bambote muta osalisa okoyeba te. Eza te ke tokomaka bacamarade bapure non. Eza kaka ke non mwa mbote esalaka malamu po moninga mosusu akoki kosignale oyo likambo moko osepeli mpe okumisi nzambe osengi ye merci. Totikaki minene ndeko mwasi asalaki minene po kaka moninga apropose ke ndeko ko osomba saki ta boyaki ye akendaka na Gucci akoti na magasin asombi pourquoi bopropose babiloko wana ye eza makambo na ye te ezala mbala suka. Mais peut-être ndeko mwasi oyo yo boyaki kosolisa likambo wana amonaki akokai mpe koya ndeko nanga sala attention yo oza ndeko nanga muta mangala tala mobali na yo azokende pa boye vraiment luka obondela mpona mobali no po eza normal te eza vraiment ke batie na kisi. Biso tozwa mayele tote ya bana biso tote ya bandeko na biso baleki na biso bacousine na biso bacousin oyo azoyebisa yo mobali akoma soka ye na ndako azosentir nga te mobali akoma kaka soka yoki bana makeyela bimi akei mobali akoma kaka boye. On ne sait jamais, on ne sait jamais nani alekaka akotaka wapi papa aliaka nini basalela ye mo eloko quelque part te ou bien ta relation ane sila nango me ya tikala na basekele ndenge baboyisaki yo na minute wana kaka ya 2-3 jours fi wana sa bosana me yo na papa image wana tikala mona koka na image wana po image wana elongwa il faut kaka kosambela yango to longola ka ba molili na ba vie na biso to senga kama kila Yesu Kristo purifier biso tout le temps. To longola kama beto bondela to te akabana biso bana ba jeune bazoke mabala soko moni eloko boye prier ce n'est pas normal pour mon bala za censé linga yo bovandi na bana na harmonie mais soki komi nyoso koswana eza malamu te bikota kota bikende kende yango wana ba mama na yeto sola lisolo oyo ya maki na photo ke mabeza bato bazo bondela oyebi ke nazana kondima na ti espoir epa nzambe lelo soki simbi malamu lobi soki simbi malamu soki pe simbi te eza volonté nzambe mais eza na bato mosusu bazelaka wana te bango eza tout de suite wana azoluka mabe aluki mabe asali mabe pe tikali yo siko okomi na musala ya kolongola mabe wana bapapa abotika kolukela bamama baproblème to bondela pour na royaume des cieux to bondela pour na kokumisa nzambe otika ko bakisela batu ba sujet ba prière ba sujet bondela pour na mobali banda kenda bondela pour na mobali asala kaboye bondela pour na mobali akabaka te bondela pour na mobali azoko komona ngate non ba papa bo changer ba mama pe oyo tozo sala pe makambo wana to fungola miso to tika eza nango biloko ya tamu ke fi wana salaki yango pona un certain jour même ndeko mwasi kuna masque wana soki bachaki soki trouble na bachaki na ndako na bango diraki combien de temps peut-être pe ka mobali ndenga kendaki malgré na fi wana simbite azo continuer komona ka mwasi ne mabe akepe isusu koluka isusu fi mususu mwasi pa kokite libala pa monike mobali mobule leki alingo mabe sa o mabe mais source ze pa mutu moko boye o ya tika mabe ezo senga ka mabondeli po elongwa
tozala basa mabondeli, tozala ba mama mabondeli, ba papa botika bilinga linga, botika bizwazwa, botika bikota kota, eza kaka bikolo te, eza na batu ebele, mindele, batu mwindo, ba congolais, ba africain, batu nyonso kolo nyonso qui se komi partout. Na ba réseaux sociaux même n'en parlons pas. Mondo toyoko kota oya ba réseaux sociaux internet, n'en parlons même pas. Mais tokanga makara na Yesu. Bande kolanga tokomi na suka tozwa mayele soki omone na ndako kimi ezangi mabolongo kaka na se toza na shwate to bebisa bisala nyonso ya mabe po toza na kimia na ba famille na biso na ba foyer na biso na ba misala na biso na makambo nyonso ekoki koleka na musala ekoki koleka na famille ekoki koleka na quartier ekoki koleka na kati ya ndako vraiment partout tokozala to tia nzambe liboso Yesu nde solution. Lo sako ba mama ba papa tokutani mbala ya sima pona masolo ya ba mama. Je vous dis à bientôt. Bye bye.